tolingi toyebisa bakonzi na biso chef de l'État na bato biso to vota batela biso nzela biso koma nango film to koma kotala biso bakabasele bato balukela biso solution ya nzela oyo ba mama nduna na selembo koma koma pasi po euta akabo na kimwenza zalaki nzelo premier mandat président ti lelo tande nzele ko mabebu bato babwaka basalite bazwa ko bwaka ngona butwa nzele bebi tozo samwa na transport nzela kimwenza pa na mboko to na président to na président donc pour ngai donc président biso na muna ke incapable boza incapable ko saba makambo o eza ki responsabilité na ye attaque président asala mais asala ngoti ko pesa mbonga misimbongo be na kesa l'état apesi basa musala OK suivi azala ngoti un bon président il faut ça na suivi ya mbongo o bimaka na kesa l'état pour basa suivi ndenge ya mboka nenge etambo pour la soute nzela o pena bande baby da ba 2 ans ba 2 ans yango 2 ans vivre à Cabo bandana on a Sainte Rita au monde pe Sainte Rita Sainte Rita na awa Sainte Rita kuti ndi banda liboso eza deuxième libulu ya kuta kimwenza yango 2 ans déjà yango bakonzi baleka na bango ba pipi to mona ba baleka kama bataka nzela o kate non. Bonjour, bonsoir, la Balagnon sur Abysso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse à Moukoussé. Moi, c'est autre m'a dit la plus courte de la presse, mais ça, la Maradona à l'Afrique, toujours dans le milieu. Donc, je me comprends des missions nationales renversées par Boss, Nabisu Biska, Bozali, Bambo Tebele, Boss Roni, Boss Yannick, sans oublier notre caméraman à Londres, on a checké Bambo Tebele. Et puis, on a souhaité Bandekonion soit vraiment abonné à Bissonion soit il y a Bisso Podcast va bonne année 2025 déjà donc côté année à Sika Sika Mambasika niveau monde déjà elle m'a déjà changé style dans Mambasa maintenant il y a Robert Banasima caméra que ça bon on a notre réalisateur Coco Safou habillé de Simbi bena ba image na ya Bisso Podcast j'espère que bande que belé ba tuna elle Marazak toujours na commune à Monga Floni Balobaka à tout ça bon na quartier cité Pumbu au bande que belé bazoé ba pele qui était en place boé et en France, les histoires dans l'hôpital, les soumis aux hôpitaux, on est vraiment bandé bah c'est soigné vraiment dans l'hôpital. Mais le rocam Mozaline Zela et baby. Na monga fula Zela et baby. Zela où ça maman n'andilo permettra bandé ko ba uta kule na ria ba moto na cité verte ba kendaka ti ba ki mwenza gar wana ba petit panier vraiment mais bandé ko tout ça li constant mo Zela oyo et baby même bata moto d'habitude so mo réel vraiment zo la ngandilo mona. Donc a peneza kabase le kwena mai pona nini nzele baby puis bande musu be informer biso liboso kuna érosion bani ko passe comme suba balunde musu balo bagite el mara de pour bateka ki zamba ogamani ba sene komi ko salama na commune monga photo ebite so eza solo yango to tamboli awa sur le terrain to kiti pona ko tuna bande ko ba expliquer biso nzela o baby boy pona nini stara son nzele zate to kelukela bana biloko kolia ndeni donc ba misala ndenge so nzele zate et puis so nzele baby transport et matériel sous makasi donc totam sa balade na biso to ko bandeko baza vraiment bana ya zinga ana bandeko bazo teka ba expliquer biso nanu nzela oyo et comme na niveau ndenge ni en tout cas ma etonda mais oyo vraiment Montréal zo langa pe mo bande ba moto zo passe lo ndenge zo katsa ma fleuve Congo donc au moins derrière kabwe pour bokoi ba seki bino donc totam sa balade pour na koyo ka ba expliquer biso nanu nzela oyo et baby depuis quand tango bebe bande ko likanisini bazozwa pona nzela o après to kene bisika érosion o ezo salama pona kotalisa bandeko toujours toujours na commune monga fula weza commune munene na quartier cité pour donc ce doit même morana mon réalisateur Rolandanga tout temps sa balde na biso par rapport à sujet to na ngolelo ndenge nzela e baby awa na commune monga fula na quartier cité pour merci beaucoup na maman bonjour bonjour comment nani maman lobako comment nani ma Karine atoza attends na commune à monga fulat na quartier ni quartier cité pompe na cité pombo cité pombo mais to mona sima bini bo teka ana sima maya munene salamia na ebite mai oyo toni bona cause nini ya biso to ba neti ngane na za bona sina bayi na ngala na nini na ba epo yo kozala bino kozala bato a 100 donc 100e personne mo ba ko filmer to mona ka solution to ya solo e bon to na kosi c'est maya ngo sami kala ya kalat yakala se enani nini oni elangeleki to kanisa ba kobongisa tembule eko kuta mbulu wana isiko eko kuta to 3e mbula siko to lobani
Vous vivez dans ma boue. Est-ce que transport, bozo mata moto bien, ba mituka bien ton. Ah fleuve komi awo. To komi don to komi voisin ya fleuve. Fleuve kuna na fleuve to fleuve mususu esalema awo. Siko to sa ndeni. Siko pona ntake mwana pe monga fula mai mnel zibesa me bino a message ni okopesa. Biso to lingi solution. Ba bongisele biso nzela. Ozo comprendre biso na biso to komo teka na coin to teka lisusu te po bato moto ba komo ko déranger biso. To ko teka ne ba kile ba ko tele mandenge ni. Yango no to luka solution ba ya ko bongisele biso nzela ya fati na biso ya ko bongisele biso nzela. To moto ba mo kota ti na couloir ni bo tekela. Ya. Tusuko to ba sonne ba yo moko monende ba lekiat. Do ba leki na miss note. Vraiment. Ba mo baleke na miss na siko to teka ndenge ba kile ba ko tele mandenge nini. Ba ya ko bongisele biso e bale na bango ba ya ko sala so ki nini. Ça va, merci beaucoup. Ma message vous a partagé. Tout ça, Moussa, quand on est à Toluca, bande ko expliquer biso, bande ko musuba obeta pena c'est ndenge nzela ngo ezala ki ndenge e banda ki po jamais loko bande bima kamba la mango bo. C'est que banda ki mukie ba biso so na mo e banda ki to ane oyo liziba o bande ko salama et ça pena bena batu nyo so attendre la émission na biso lelo. Donc tous a toujours branché et connecté. Na ozunga bilo calamité. Merci beaucoup. Matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemezate mwe misale monani ninga kolobezati uti musika esel to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata esengo nanga ya libela Bonjour papa. Bonjour madame. Kombo nani? Kombo nanga Vandu. Vandu toza wapi? Bon toza précisément na Monga Fula na route de Kimwenza na deux chemins aba benga ngo deux chemins. Mbule baby si deux chemins makasi. Donc moi bat baleka na moto bien ezate na transport bat baleka ezate banzele buka ni tala ndeti awa. Ezaki liziba o mona awa mai etonda awa. Donc précisément prince yango yo moni prince ni oso za prince yango yo eza kota ba piéton mais ba komi ko leka place ba piéton ba kimi prince pona érosion esala mina ba mai nde etondaka bon wana érosion yango ça bien puis kala tondeni na mbule uto beta dernièrement wa mbule beta pena tukini wana dernièrement nde sala makambo prince pena eza kota ba piéton prince yango prince komi fulu ba ba bokela biso ba fulu awa ba 23h au béton bola mukana tonga we babogi full na tonga babogi full mais na moi to mona yango te prince nde yango makadami yango bana sikokoto sabiso nzela o depuis bébé c'est d'après pour combien des années to combien de mois to combien de jours pour déborder bo tambola soute bo nzela o pena bande baby da ba 2 ans ba 2 ans yango donc 2 ans vivra kabu bandana ona Sainte Rita omoni pe Sainte Rita to bande da Sainte Rita na awa Sainte Rita kuti nde banda liboso eza deuxième libulu ya kuta Kimwenza yango 2 ans déjà yango bakonzi baleka na bango ba pipi to mona bango baleka kame bataka nzela o kate donc mai pene tonda kawa donc transport de komiso ba memio boye bakitisi yo awa kiti apo moto apo keli suso ay moso pe mai pese bele bakari suka kaka kuna mso suka awa kuna batu bakoma kate donc nzela za pena mabe so atake mona Kimwenza message ndoko pesa pa bakonzi pa batuni so ba Holanda biso message ngana ko pesa kaka ke gouvernement tala likambo nzela oyo eza nzela oyo yebani kude Kimwenza eza nzela oyo yebani ba chiste de luka eza boye ba ferme ezebele ba lola bonobo makambo ebele eza koto ba lac de Mavale eza boye yemo président leka na nzela oyo yaki na lac de Mavale da balanda pena nzela oyo balanda situation nzela oyo poto za la calme. OK, merci beaucoup de so abena papa Tampanzi mbote papa mbote mama kombo nani Dieu merci papa ipo za mwana kaya koto za mwana koto na vondi na kondo
naza chauffeur mécanicien. Chauffeur ah bino pe ami ko bozo sepela pour la nzela we bozo betango demi tozo sepela te demi te ezo nyokola biso papa ya nini moni koto yo eza koto ba piéton route ya kimwanza yangana année depuis toyaka depuis 1997 AFDEL ezalaka des chemins esika etika la référence ya des chemins apesa kombo ya quartier mais tozo nyoka papa ya nzela ozomona oyo nyonso ezeleka awa mai est débordé vraiment c'est très dangereux eza nzela moko eza traction ekei topela kechi wana moko ya ndenge pene ezotraverse ondenge fleuve tokei ti toke boye tobima bakongo toke boye na bima njili brasserie mais na souffrance ya nzela oyo tozokoka ngo te ozwi lisungi ozwi awa toza vraiment na solution moko ya malunga te problème ya awa baroute même si AGCT ezosala nzela ya njili kilambo mais awa bazokoka ngo te awa ekomi fulu tokovanda kuna toyeba bwaki tokozonga boye bayeba bwaki moni bobwaka bafulu yango non bo banani kaka oyo biso moko compagnie oyo kini bopeto bazolongola salite ne baya kobwaka ngo azoya bwaka ngo na babeni beni eye bwaki do bolamuka tongo fulu boya boye fulu oyo nyonso so tali boye nyonso oyo eza bafulu babesula biso babeni oyo nyonso oyo eza babeni eya fulu mais balukela biso solution les seules solutions bakamne ezomema to bien sûr tokumbaka mais eza pe misala tokomi demi terrain ndanda kuno te awa à part principe boza prince msute principal vraiment ka principal eza te route principale ya oyo ya nini ya kimonde eza même si président chef de l'état leka ba ministre balekaka lak eza shit eza mais soko bimi boye ozomona njili kilambo kuno kima mbuteyage oya boyo bimo kende boye okende mbala moko mais siko aoleka baketch boye emela mai siko nde débordé bo sos ko mbula ezobeta yebisanga sike ba mai omo kote ba ndako tondene ok débordé mbula soko ebeti awa tokotaka te aza na mutuka oyo elekaka te elekaka te parce que mai emataka pene eleki ti terrasse oyo ya mokie terrasse ya mokie terrasse toloba nini tala awa ozomona awa koto nyonso awa eloko eza te sikoyo oyebisanga okozwa mutu okolekisa ndeni mpo okende obima te oluka te eloko ya kolia bana balia na ndako prince ekufi nango kaka boye mpo eba érosion mais mpo na érosion déjà ozwi makasi okete mpa bukumese mpo bosipike ka bukumese azalaki lobi tozali na bukumese azalaki lobi awa ya bino akomi na monga fula atikali kozwa ni solution te oyo ndako oyo ozomona oyo moni miro wana batongi wana ye nde mutu akalaki mai oyo mpo nzela oyo ekoma boye aza si un colonel so général je crois poso asaki un petit terrasse mai ya ndenge ekoma na se awa elingi ozala eloko mosusu mais lokola ye ablokaki yango moni econsidere ke ye tokóma na nzela mais nzela ngo OVD bato baosala hôtel de ville bakomi kobakela biso bafulu nyonso oyo olala ko mai oyo mwa ekende eza te donc ebuki nde omoni ekoteke so tala prince yango wana nyonso biso toza o prince oyo biapiato oyeke oriske bampule batieli biso ya publike oyo mutuka soki eye tuti tu eye kuna etuti etie nga mpe oyaka kaka na tuti tu esa nini elembi mai eza na se omona teke eza bien te donc tokosenga kaka ke chef de l'état kaka azala balukela biso surtout OVD mais bino bobi bachauffeur bozwa mpe likanisité bomita journée mo botravaille te boresite bambongo bosata nzela oyo esalamaka nango mama ngana so na yobi nabongisa nzela bakanga ngai eza na seli mutu kutu onga na opesa yo na opesa oka exemple ya mai oyo azali na motopompe oyo azoyede aza député mais na otanga kombo na ye te ayaka na motopompe na ye atindi yango wana mais batelemela ye olala ti lelo ndo mona mai na soki ke azaki nde mai oyo eza te ayaka na motopompe ya ye moko asombi carburant na ye makambo na ye nyonso mais ti lelo nde mai oyo eza te
nde ozomona biso toonyokama tozokende nazwa ata natekaka babrike awa toyemi babrike na moto ya 3 pine bo po toleka awa problème nga natekaka nanga brike na vivaka nanga na brike bato bazokwea mai eza ebele lokuti bino boye so ezalaki lobele ngo mona mai ti likolo awa donc moto ya 3 pine kolekaka na pasi ketch koleka na pasi moto ya 2 pine na pasi donc nzela eza mpena mabe ndeti biso vivaka na biso kaka koteki mwa brike na yo ozwi mwa lara sikoyo toyaki po totika brike me moto ya 3 pine ekangami kaka wana bato bimaka sikoyo ekangami donc moi kuti nzela toleka pene eza te ozwa na chauffeur azoyi biso ke barulema na ngai kokufa azoboya sikoyo biso tovivaka na bloc tokosala ndeni papa liloba na suka ezali po to avance liloba na ngai suka eza boye ya liboso eza nzambe nde abatelaka biso mais oyo apesaka nde makasi ya okende koluka mais chef de l'état atala nzela oyo président aleka awa babugumese bayaka eza na bele ya bandoki ya bandeko oyo mosusu ya bamindele bauti bapaya bayaka ntina na bonobo mais nzela boye ozomona te eza pasi toke biso moko naza bapiesi talawa sikopoke koluka yango fo tikala kuna oye ozwi moto koto oyo fo otambolaka ozwi moto kuna mabe moto aosenga nzela ezalaki 500 ekomi 1000 francs ekomi 1500 ekomi 2000 siko oyebisanga mutu akotraverse ndenge nini ndeti tala oyo lola bonobo shi oyo eke kozwa batravailleur sikoyo yebisanga tala mai oyo ezoleka esika bavisiteur oyo ekota mbongo na kati ya kompani na leta shiti ya lola bonobo yango oyo mata siko nzela batiki prince bakomisi biso ya bapieton nzela ezalaki monene oyo nyonso oyo ezalaki nzela me tala donc nakoloba su te mais chef de l'état atelema nakosenga kaka na gouvernement na biso na ministre na chef na biso na chef de l'état bien sûr ye gouverneur na biso de la ville oyo bazoya abwaka babusoto basalite na kati ya route tokokende tolongwe awa toke tina le week-end même ndenge baosala ndenge mpe baosala kuna mais naosenga kaka nzambe apesaka makasi mpo balongola biloko oyo mpo boye te boye te mpo boye toya nyokama pour rien ndako na ngai ekufa nzala ndako na ngai fo nzela ekatani tosala ni tala ndeti awa érosion oyo so ekomi na katikati ya prince awa esili deuxième érosion eza na le week-end soki ekomi na katikati ya nini ekufi siko oyebisanga mama azoke so mandunda mpo bana na balia ozwango wapi akolemba. Merci beaucoup vraiment message de bien partager tant que bana mabele bo peseli vraiment les biki ba te belé ba ozo pena temps la émission so comprendre que awa bandiko ba suna nzela musute bana prince moko ka route oya ki mwenza o so lelo yo érosion pandie pasoli bandiko be ba kufa nzala bane belé ba kotanga suki la cité bandiko belé ba ko ba chômeur bozo mona bino mo réel zo langa pena place sur les aventures te maye tondi wan de fleuve donc so pena mutu ko kometo monter combien ba kiti allez monter à traverser pour ba ko mater ça vraiment qui to côté donc bandiko ba le la ba sila bango nzela c'est vraiment ba biso to e am ko mvule no kaka la rapida matata donc bon c'est la ro bandiko bon c'est la ro bi ba bozo bula bo su ba neni ba mbote na ba mbote papa boye penate boye tokembi makasi na nzela oyo nzela eza route principale ezoke etinjili boiserie ekende ti lemba embu ebima penati quartier 1 nzela ozomona oyo tala baye kobwakele biso bafulu awa babomi nzela kote ezalaki tokomi okemba na niveau mwa 00 place osomula ebeti betaki lobi mutu wayaleka eza kutu te transport na nzela oyo ekomi 3000 5000 transport pembeni ya kaka mais boye bien te chef de l'état tele biso na makambo oyo boye pena ça ne va pas tokoka te. Merci beaucoup vraiment oki ndenge ndeko lobi bazo souffrir nzela eza mabe babi asombule beti otsa lokote lelo kutu moye bi menzela ma itala mutu kande kangami nyombo zo mona vraiment ndeko ba olela
bande ya Kimwenza commune monga fule za province te za la kati ya capitale donc ba kondi pe bande ko bona na bene mission bo ko trouver les bande ko baza koto solution surtout mutema passe ndenge érosion e pasoli awa so érosion koti ka kamnisi banda kunyo so za pembe l'érosion ane ko kende c'est très dangereux bande ko bazo fa na pembe ni waso neti mbula makasi bu en tout cas na ndimi kote bazo na bo moyi to touche to ko to touche ko tam sa balade baba niema fo ba lo baba chauffeur fo ba lo bande ko fo ba lo baba pese la pona direction oyo eza principal pona ba route de Kimwenza mais lelo e kufi donc na habiter ceux qui bande ko ba vivre so ba vivre ndenge nini pour son dieu lo e pas ceux qui lelo tout à chômage et mati biso na commune à mon afula makasi donc tous a toujours branché et connecté tina luka bande ko ba expliquer biso ka pona nzela on ozunga mino kala mingi. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Comment bonne papa? Jacques. Papa Jacques pour boula nzelo ka. Danger. Dis bébé poani. Bon d'abord il y a une négligence non non. Il y a bon il y a pas conduit dans le bas. En bref, en général. Voilà. Parce que bazo mon nzela ndenge ezo bon ezo beba mais bazo le kakapé awa. Tout temps na ba ministre, ba président, ba bourgmestre, ba généraux, ba le kakawa. Po ba sali ba biloko na bango ya makasi koto. Baza ba site na bango koto. Oui, ya makasi. Ba yaka bazo mona ngo mais pour na bango il s'en fout hein. Bazo soka par na bango moko hein. Ce n'est pas pour les paris à Batnyoso. Et donc, il faut compter compte privé à Bango Kaka. Mais dans la normalité, il y a un don à réclamer, il y a un motéma, il y a un malamu, pour pas bon changer la population de bénéficier de cela. Merci. Parce que des grands maillots de maillots fleuve n'habitent pas. Quoi il sera battu ton den? Oh, il y a un mal chance à quoi il y a un accident. Ah, à quoi il y a un accident? Oh, il y a une chance à sauver. Ah, donc il a choisi ça. Oh, il y a une malchance. À quoi il te croit longo? Oh, il y a une chance. Oh, bon, on a une quoi si tu es mal. Voilà, merci beaucoup de partager. Beaucoup de papa lobby ah les systèmes ça la chance. Si on a malchance au quoi kabasser les ba sécure. Si on a la chance vraiment relega no beta ndeko nyazo bunda. Azo ba nyo ko mape ban mkecho neza ko kangama donc nzela vraiment exact ah peda nzela za futi. Nzela futi si ba mvule belani ça ta 3 jours ah bandeko baza c'est bandako de se buka bi omoni érosion ndenge pasoli et parce que maman bonjour maman nayate c'est là bonjour maman. Comment nani? Pona nini? Maman tu so sala tu pour la bino na komona. Na lobby yaya. Komona ngeza ngona importance. L'important c'est ça que nzela oyo ba bongisela biso. Papa Fati aleki na nzela oyo. Bato na ya tini bango ba yeba vide ba mai. Ba vide ba mai na Sainte Rita. Batikeli biso nzela oyo mbule ezobeta tala ndenge ezo sata ndenge bandako bana sima ndako bato bazala. Vraiment. Awa bato population koto bazate. Bazali ebele tane to ke makolo. C'est to beta makolo ati wat. Oh là là. Muto futa moto to no futa 500 to koma futa ba 1500 pour na transport. Transport ezate. Et bisanga na mboko yo bakozi baza ou bien bazate. Baza pe na ba famille ou bien baza na bangote. C'est que bango loko bazui ba pouvoir. Biso batu toza na ngote to souffrir boye. Mboka ya biso moko. Salinga peda passe makasi na so bande musu baza mpandi awa. Noko bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Comment nani? Gérard. Papa, il pose à mon côté. Ah, moi, ma belle. Si on dit que je suis ma casse, je suis ma jeune. Pourquoi tu es ma tête? Pourquoi tu es beaucoup mais c'est beaucoup c'est quand tu es là. Tu as bien beaucoup mais ça moi. Beaucoup mais c'était. Beaucoup mais c'est moi qui a fait zali. Mon a été. Ça me fait de mon a été. Voilà. Pour une zone va yanda una bango la mukitongo ba che petit déjeuner aller deni occuper prince. Bande banda ko buka na o. Tie ko manani fo ba mona kianguti. Ba ko mika ko leka ba otaka. So ba bi ke non ministre moko leka. Ba ki misenza mususu ba ya na ya te. Ko ba bi ke so ya na ba loba. To ebite ata ba ba président de la République to ebite so to ba ministre ba chef de quartier to ebite. Ah wanzelo ezaki boetin. Makadam ezala kia depuis 2018, Macadam est à l'aise, toi, nous les cas. Maintenant, nous avons bandé beaucoup moi prince Macadam ndam. Bana baneni ne prince et pantani. Moi c'est déjà toi qui da 300 ans. Macadam osaka boui. Tu es baraté so tozana bango ba konzi. So tozana bango. So que zaki mama basuki biso ba jeune. So zaki mama basuki biso ba jeune wande ba ngaba ya bango ba jefa ba yo kanga. Encore les ango ba ya Macadam balanda ngo
eza te nde baza wana toyebi te bango balemaka ntongo batie bango petit déjeuner balie biso ya ntongo tolemaka mpo koluka mbongo bana ya biso basala nini baotanga ndeti biso boye tootanga yebisanga so apesi nga 5000 francs nabima akende ekole so yebisanga nafuta ya 2000 bo rond point limete kuna nzela yaya lala na mama nini susu. Bonjour maman. Tolembi nzela baya kotalela biso nzela oyo ezosalisa population. Ba mama donc ezo aide kini kuna bandunda banini ebimelaka awa. Tala nzela ndenge ekomi. Tokosuka tovota ye. Tovota ye ya kosalisa biso nzela. Na tovota ye te toko bénéficier na bola mo tovotela ye te. Ah vraiment ezosala passe ba mama mikolo kolela pela bona nzela ezosala passe et puis biloko koyebaka ba jardin beleza awa. Donc pour ça, la bien, qui ça oyo, et là vraiment mystique. Maman, ça va, ça moutou va faire l'oba. Tu retraverses, ah, chauffeur de là. Ah, chauffeur, ça moutou à ma. Bon, c'est pour la pour mettre ma demi-terrain à Bango. Là, ça coule à tes dents. Bon, qui n'est pas maman, baso, le ça n'a pas ma casse. Comme moi, maman, micro, là, sont déclarés pour l'anzela. Les ba commune moussou, vraiment, ma bilon, on fait des alarmes à souter. Ce qui est salami, au monde, là, et l'équipe de TV, solution au monde. On a un peu, bah, conti. Bon, sous un peu, bah, ndeko, bazana. Commune à mon enfant dans quartier qui moindre donc bilili les autres quand na écran zo leka bande ba trouver pe solution mon pe boye pe na moi danki mo mabange boa kami esunga pe na bande ko et puis to e barabi aba bilanga za tellement belé bandu na mustolia kuna na bakasa bunda bangiringire ba bandale utara a utara banzela o leo lo sonzelo e pasuki boye bando leka biloko chambre froide to kufa to umbela tela mokili mondunda wa yozong sarabiso mo pondi yozong sarabiso donc to za na souci pe mawa ya ko sunga bande ko pona nzela et puis bande ko belé mo ngafu bazolo bakik na mo ngafu le bazara na bugu mais c'était c'est nga pas c'est ça ignorance mbali bosuna yoka population ezo wangana bourgmestre c'est vraiment eza babiloko mo misu pa sala sala bo misala te souci dans nos sala nga pas parce que érosion sur e pasoli banda ko belé ay ko koya bo c'est la ka ba kufa bo boya boku na bibembe bo futa ba mbongo na ba famille na bango tala mutu ka ndenge zo sindela ko le roi ma fleuve bongo moto sikoza na mutu na sima olati pembe so ke te moi d'hiver mo me kwit donc tu continues toujours comme ça busa ndenge zalaka ko ça vous jouer la biso la ba image pena o eza TV za radio te donc ozo loba fo bi lili pe ele kaka chauffeur pas wana to katisa to sola pena chauffeur tel sabiso nini onza chauffeur bonjour maman la biso kombo nani ngai kombo papa Dali papa okumba bula ranzelo to bet moi to bon eloko ekomisinga awa na kimi nde embouteillage ya nzela rond point nde naye kose retrouve awa ma eta ya nzela ngo tovomenakanga na embouteillage ke nakutana na bamai boye donc esepelisinga te vraiment soki eza na mboko oyo soki eza na bakonzi basala mosala na bango mpo tolemba bango te tozalaka na bango lolenge nzambe azalaka na basali na ye en tout cas yanga maloba nde yango wana. Merci beaucoup papa baza député mutu apesa rapport ya nzela tovota pamba te tovota mpo nzela eza malamu kovota biso tovotaki yango oyo tala banzela lebebi tozosouffrir bamama bazokemba tomona mpasi tozosouffrir. Ok merci beaucoup tokotraine pena te parce que ezali nzela oyo bamituka ebele ezoleka bandeko baza mposa koloba bandeko baza mposa mosusu baza bakati ya batransport mosusu baza likolo ba moto ya pas moyen bakita baloba donc voilà bandeko ebele vraiment baza na mposa oloba mosusu baza na kati ya babis ya pas moyen bakita babetela biso lisolo ya nzela oyo ndenge ekufeli osala pena pasi esala esengo te naosiekaka mpo namona bariete mosusu omona naozoloba kote kuna motu sa kuyaki na moto esala pena kitoko te bandeko bakonzi na biso tovota bino nde bamama balobi nde tovota bino bosepelisaka biso komi na mongo fulu eza komi na monene et surtout badirection oyo bisika oyo biloko toliaka ya matiti eutaka fo tolukaka tobatelaka yango nzela okobongisa yango nandimi te kolia pena mbongo akisasa mobimba silo otie volonté tobwaki mo mabanga bajeune batelemi basali musala vraiment kosala kitoko parce que na ye na mati moto na kiti lisusu na moto katisi yango monga na ye na mati lisusu esalaka pena kitoko boso na memelo wa kilo donc bama niema fo baloba ba chauffeur fo baloba population fo loba na luka ba tête na ozunga mino kala mingi te pour la sujet to wana ngolelo na commune na monga fula na quartier ki mwenza ndenge érosion zo passo la pena par rapport à mai ndenge déborder ndeko musu paza maniema na sona maniema bango de ba mema biso te ne cop na bomba mo sepela baliaka bala
moto ezalaki 1000 faut komi 2000 mpo anini mai etondi mbote yaya mai etondi makasi moyen ya koleka eza te moto ezoleka te ata bamituka ezoleka te tozwi bapasi makasi tokosala misala bien te bantu bazosouffrir makasi. Ok, mais c'est la partager. Voilà. Vous savez que bandeko li bazoloba. Soko mona esika pela bandeko batie ba se sacrifier ba loba c'est que vraiment nzela oyo eza motuya pona bana ya quartier pe ya quartier qui moins zape la commune Monga Fula donc tout ça ba demo pe ndeko za on a pena liloba. Ya commune bino te. Ba msu bazo kima yo ateka ba facilité. Ateka ba facilité na loba kaka sina luka mo ba tête. Po ba loba lisusu. Na paye moi muké mais nazonga la bino tous a toujours branché et connecté na chaîne biso il y a biso podcast autopona auto s'abona mais to bossa na raté to partage la émission moi ba commenter kuna Montréal moni kuna kabasele bino moko bomo na mto chikolo bakalamita donc kuna moto na za lenga heureusement papa na souple ki tokolo bomoni kaba premier kabasele oyo tozui lelo na biso podcast na bisa yo sala papa na do sega meko sega mta ko na vélo eza soni penda kabasele anga ye mboka na biso ko mbina pena boye ba presse ko biko pasuka yango moko yango bilima mbazo pasola ngoto biso moko bandeko musu balobi ake o mama ewe mama kokatepa mama na kodita kilo la memi na kilo mi tukelega na ngoti papa mimi tuko wapi mama to mi lembi na utoki mwana na mutu ya na kokate bosala tu pola nzela oyo ya kala nzela neno komi bo mona biso na to olela pasi banda tongo mesne mekala na lembi mama wa papa zela ngai papa ni mie Kiswahili akuta kutembelea batu atakukwailia hapana atakusisi yote nzila atakubebilia atakukwailia papa atakukwailia gripe sasa hivi atakubloke lokola nano ekomi ya ba milliard te moye babongisa eza te vraiment ata biso moko tozala ba congolais est-ce que muto ya lingi mboka na ye akokolinga baninga ba souffrir boye est-ce que na nzela oyo mituko ezosala wa efutaka taxe to efutaka taxe te ba motard voilà bientôt là muta kwei na mai vraiment est-ce que c'est normal est-ce que mutu un encadré oyo alingi mboka na ye mokonzi oyo alingi pena bandeko na ye est-ce que akondima ba population na ye enyokoma tina niveau oyo ça pas de sens en tout cas bozala na muru ya Congo oyo aujourd'hui là ngana lelaka papa Mobutu abolimbisa ngana lela papa Mobutu tout ce que papa Mobutu a fait jusqu'aujourd'hui muta a contredire ye azate na ba bien fait oui preuve année yebisanga tous les mutu ya leki oya sali malamu lwa koleka président Mobutu nani tangela ngai te tangela ngai po c'est papa Mobutu qui a fait ça depuis ces années là jusqu'aujourd'hui même personne ata pona ko bongisa ya pamba ko bambata ko zwata mabanga ko stopaka ego sala nini ego changer nini amour ezate tolinga Congo tolinga mboko bakonza mboko yo en tout cas nzamba ko tuna bino na suka ya musuka mukili tant banomaka yo ministre tant banomaka yo député tant banomaka yo président de la République qu'est-ce que toi tu as fait à part na yo ezalaki nini devant population na yo en tout cas je manque de mots miye atakulembilia mai atakublokilia matrice sasa hivi atakupumbulia tika na lela tala Kiswahili en tout cas vous comprendrez mutu nyonso aolakisa pena ke aza vraiment émotionné par rapport à scène oyo esalameli bango bandeko mpe baza te yaya nongi mingongo na bino ti ata ya ndenge obatamaka nga ngunza mida yaya oloba mpe te bango babanga na bango koloba te tino bazwaka mai safu naswaka na ndeko mwana makambo eleka te tala pena aboye mboka ezala aboye toviva ndeni kozwanga te mboka ezala aboye te nzela ata nde ezokoma sombula mosebe etya makasi awa ebukani toleka wapi
bakonzi bamona te nde makambo ekoma na mboka oyo. Mais bali bana ba chef coutumier bateki orgama nde banzele ko pasuka. Nzele bukanaki avaki ba chef coutumier bateka zamba. Emizalela ka boye avaki nzela nini avateka zamba. Eza nde nzela oyo ezali mabulu muke. Libulu ezali ka ya muke ka ezaki ya. Voilà. Fide ya mbule zo beta bakamne zo lekesani yebuka. Voilà. Na minicho tolobani. Zo so ba te ba bongisa soka nzela po nzezo nga normal. Tabanda kunde komi. Kala te ko kweli ngobuka ta asko mona. Eza le ko buka. Na minga lo ba te mama ba mo ba mona. Merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute. Si comme un moto comme compte la couleur nénine. Prince monsieur Sami Guna. Ba moto wa ki mama wa ko leka boite mai za makasi ya. Ya mona wa devient nzela wa nzela kati. Na sensu wana. OK. Mo réaliser les biso ba moto etiki mama na prince opo ndenge sali fleuve ki mwenza awa ba ko kota na zamba ya orgaman o côté kango po ba chef coutumier o ba msuba lobaki ki bana ba chef ba teki zamba nde pousser babaka oyo komi donc moi bandeko bazo kene munzele komi mulayo moni ba futela ngo na pesa ki 1000 francs lelo moto komi 2500 francs. Donc chauffeur muso aza papa bon ya oboni nzela oyo baby nango si biso ba chauffeur tozobula na souffrance tala mai tala poto ba vi fulu ba boaki wana ebele sikopote sala nini totika kala nzela moko ba mato ko to ba onyokwa donc nzela ya mabe tozoloba tolemba. OK, merci beaucoup. Tozoka ndenge ba chauffeur bazoloba et ça la passe makasi ba chauffeur bazoloba ba liboso mo ba chauffeur musu balinga nzela beba po beta demi terrain mais ba chauffeur ki mwande vraiment baza na souci ba neko na bango bazo lukaka ba kota kaka tena bakati ba maya ba kabasele indaka me bazoloba ke nzela fo ba bongsela bango en tout cas ba kondi ba autorité na biso to lingaka bino élection légale to fotaki bino ti lelo to continuer ngotanga ba komo na bino na ba numéro na bino bo pesela ka biso na ba élection to kanga ngona mitu na biso. Mais pourquoi pas bosunga biso na waka makambo boy nzele baby tant botali bilili bo faut sala moi le moment on va pas continuer toujours kolinga bino pour ba élection et royal lisusu 5 ans so belete to consommer déjà une année de 4 ans le 4 ko beta pour loira biso population et voter bino alors bon c'est la biso na malamu commune munene ko la monga fula oyo MC zala ba combien de députés bazaki ba postuler na monga fula combien bazwa. Alors boni ko bosana population oyo voter ki bino na moi tamuke o to sali inana ya pamba eza malamu te to sunga. Voilà papa nzele c'est sunini en tout cas biso nzelo penda ki monza to ebite ezalaki nzelo premier mandat président. Voilà ti lelo tande nzele ko mabebo batu ba bwaka ba salité baza ko bwaka ngona butwa nzele baby. Voilà tozo samwa na transport nzela ki mwenza passe. Merci beaucoup papa, donc pas chauffeur donc chauffeur. Bonjour papa chauffeur. Bonjour papa. Maman éviter vraiment donc. Na mboko to na président to na présidente. Donc pour na ngai donc président biso na muna ke incapable. Poza incapable ko saba makambo o ezaki responsabilité na ye. Attaque président asala. Mais asala ngota ko pesa mbonga misimbongo be na kesa l'état apesi basa musala or que suivi azala ngote. Un bon président il faut ça na suivi ya mbongo o bimaka na kesa l'état pour basa suivi ndenge ya mboka ndenge etambola. Poza kanda na ebi ngapona nga président azala. Oh là là. Congolais da mystique le bandeko babi ke président za la raté botika ignorance to za la président na biso Fachi Berton ba desu ba yebi vraiment Félix Antoine Tshisekedi donc to lo ba makambo essentiel nzele baby ba bongela biso to tika ko to la ba parti wana ke président za la raté et ça la pela ki to respecter mo konzambuka parce que yenda za numéro 1 ya mboka na biso donc toza kolobela ka nzele bonga yebi ke awa si mami kolo kwa chaîne biso ya biso podcast kitaki si le terrain bi ke résultat malamu e ko salama to ko mona si mami kolo ba ko bua ka mabanga a pe ko bon sanzela pour hotel c'est que biso pena mo visibilité et ça va makasi mingi donc nazo pe malisu mo mukela el mara milata mo maili susu na ozungi na bino lokata mo DT tsuka pour te clôturer na biso par rapport ya émission le to kiti sur le terrain a na lona nemi nazo kati sakaka na hotel kwa te le hotel to lati basket abi a ezani mama musato kati sapenda soki chauffeur abele to kati si ndama kolabe to kati si pona ko yoka avi ya moko na moko pona sujet otoye nango nzela eza ya kobeba tozo luka beba tete mususu de nazo ngemi lokala militaire toujours branché pe commenter na chaîne biso ya biso podcast ya na ya wana. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani maman? Kombo na nga Winnie. Maman ozapeka mwana quartier pour nous no fani côté pi ota no ka fleuve Congo
naza mwana na uti selemba mais pour le moment na on va na Kimwenza. Tolingi toyebisa bakonzi na biso chef de l'état na bato biso to vota batela biso nzela o biso koma nango film to koma kotala biso bakabasele bato balukela biso solution ya nzela oyo ba mama nduna na selemba koma koma pasi po utaka boye na Kimwenza makale zo uta boye biloko ebele bimela ka boye soki nzela o ndeze ya kobeba bakoma lemba na bango oke na selemba mpiko ndunde komi 2000 moyen muto pesa bango na 1000 francs ezate pona paso ya amona tala ba mama na kifunda so temia na tongo oyokela ba mama mawa oba misusu kwa na maye to seka mabe bazula biso solution ya nzela oyo abina ko seka koma na gogo awa ko seka gogo so za na posa ko seka ya ko vanda ka siko nga na vandi mama awa moye te balukela biso solution soki mbule beta inonde na bandaku toza na bebe moko to ya lata kelamba te po place moya vanda ezate se mutu keleki maye koti pala bango yango wana mwana moya nguluma ezate bakonza mboka bazula biso solution ya nzela oyo mwana zalaka mutakala bazula biso solution nzela oyo mitukezo beba transport eko mapasi moto ezalaki 1000 francs moto komi 2000 bis ezalaki 1000 francs ekomi 1500 balukela biso solution nzela oyo route secondaire oyo ebi matina nzela njil brasserie za yango oyo balukela biso solution mibali na biso ba chauffeur bakoma kima na bango pona ni mituka zo beba kokota na mai boyoka démarrer ebebi oyoka boy ebebi patron lobi vandi sa mutuka toko vivre ndeni bakonja mboka papa na biso fachi azwi la biso solution na ba o biso to voter ba commune na biso bourgmestre commune monga fula azwa solution abosana Kimwenza ngwe o votaka azwa solution ye to tie kuna lokola molobeli na biso na ba député mais to mone lokote bazwi la biso solution poto le bila biso bakabasele ndeti câble mer kuna esi zoki balingi sandi soki mutakufi nde baya bango baluka sandi baluka mutakufa nde po bayamba bango bazela kase mutakufi balukela biso solution soki botali kuna câble mer ze kozoka to bangela ka bandeko na biso bawewa balukela biso solution nzela o mayo esi to lembi tande ti fulu bakomo bokela biso ba fulu solo kokate bangu njo kokate sa moustike ala Kimwenza tokolala te babongisela biso nzela balukela biso solution ebale o esi to lembi tala botala bandeko na biso bawewa botala to lembi bakabasela wae kwana maye wo. Voilà, très bien, voilà, merci beaucoup. Bokini mama lo babi yebe na fadi pembeni ya mai. Babi wako sire koma na ya gogo. Mozo no piaka botino ga kits libano tani bakabasele salama kwenda mai bandi ko seka. Mais ça pe na kitorote comme na route milieu wa route Kimwenza ko beba. Nebike bakonza mboka boko trouver bandeko bazana quartier au solution to bandaki kuna place to bandaki na cité pour na deux chemins wana mai wana se umela mais za ibuke melelo yo efunga matanga moko el manga so mata na moto na mai bo na za na confiance wewe ati na moni nga bwa kabasele donc madame na kita o avancer pour na besi depa na mati na moto na kei donc bo banda to bandaki na bino banda kuna cité pour to na bino ti awa lelo na Kimwenza donc pour na kotali saranzile beba ki roto salama depuis que solution heureusement non parce que na mboka na biso ba konzama pe bazalaka na bango ndenge ezalaka kaka donc ko ba mingi mbanga pasi na remercier ba tunis bazora bena terre la ba émission na biso et surtout ba émission El Mara na lingara mingi ka ba partage ba commentaire na bino de salaka ngai et motivera ngai na sa su ba découverte malam ba découverte ba poye bango fo zala mutu na remercier su ba boss na biso bisika bozali vraiment boss Roni boss Yannick sans oublier notre caméraman à Londres wana checking ba mbote belé et pourquoi pas les remercier ba s'abonner na chaîne ba abonner na biso nyonso ba vrover na nga na lobaki ba commentaire na bino moi au témoin non na yo mo dédicace recote na parce que 2025 makambo déjà zali babi pesa maramozo maramusi la siga maradona toujours na nelie na pesi bambote na base na nga mobimba les amis d'El Mara bambote be base Kasavu mobimba na elebino fort pourquoi pas na pesi bambote na nga la famille na nga mialu Keren mian na Matichi mian na Paris sans oublier ma petite sœur chérie Sephora mian pourquoi pas na pesi bambote le sous na notre cadet Andy mialu wana mo le sous base na nga famille mbala Dorcas mbala ya Mireille Kisita Jordan Marcus mbala sans oublier petit na nga mo Chris mbala bambote be na pesi bambote na
Maman Katika Songo, disque ezo bima déjà. Depuis Issa aux États-Unis, disque ezo bima. Donc consommer en calamité et pourquoi pas remercier les sous Elodie la maintenance na Londres, na Allemagne ou na bossa na Londres fort. Na Allemagne ou na Bundes bambote belé la pesi bambote. Na batunyo so o bazo rapena ta ko landa ba émission pour ça ba commenter pour motiver biso vraiment. Biso beto lingarabino. Kaka ne bosala toujours na milieu na sima caméra tozaki bona notre réalisateur Koko Safa bi artiste Koko Safa vena bilili ti mutu ko ya kabasele na biso Koko Safa bene bilili donc faut za mutu pele osala makasi ne biki à la prochaine émission to kokota pour osaba découverte sa kitoko et se pelisaka pena ba sabona ba sabona na chaîne na biso podcast ni aloba kaka soki na on a profité soki penza ba songite to kokuta na bino à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa